Watoto bankiwa. Bito. Waza wapi? Bado ya masogo. Ya na. Ina na ko. Oh, ko na ni daga te. Te ona musali. Yona. Daga ye. Nataka kaye. Nataka kaye na mo bari ya bona yana ni ko pera yo ya beta kaye. O pe so ko bo. Ah bobo. Masogo. Waza bobo. Yonda. Baba kaya mo na. Mama sana ndio moja happiness. Oh mama. Yo jaga kaye. Yo kaye. Masogo ya business. Oh papa asema biso. La. Masogo. Yo ni na kambe na ngai. Bobo. Acha bobo. Mama. Yo mwana na ngoja sasa na kama baba beta sana ya. Ngana moko na okenda kuna. Na kuluka. Mashali. Sasa mama ikawa. Alapa. Yo ya wana biso. Oya yake. Nakutana bilo. Oh. Biso yo toko mwana malidi hawa. Mungu sikoyo. Mama ngokwa ngai boni boye ko yanga ya fokuwa nakasa si Mungu. Salut, shalom, shalom la famille Libota bandeko langa, bienvenue au plaisir on a za nango bandeko, en tout cas koko na bisa balabi meme la famille Libota abuki ba bordure, babi meme famille Libota vraiment a salinga plaisir bandeko na taki vidéo depuis jour wana na bandeka ko seka, eloko seki sekinga. Et là, on peut dire que les animaux qui ont mis l'équipe, parce que c'est qui sont ma casse. Et est-ce que le quoi mais la famille botte le bi bien le bi pour nani ni kaka yo linga ka mwana mobali wana o beta ka donc meme ya famille botte ayebi bolingo ya Belleville na bobo manoka bandi kulanga. Et c'est qui finit la biso donc couple on a vraiment ils ont mis biso na scène bandi kuna yo na baki na na to seka na famille bota couple ya bobo na Belleville ils ont mis biso na kata ya Belleville TV couple ne daka somo na so ba mi belle place so ba jouer et surtout ma kota ko bitumba na nde mema lobby alobi na sepela kana ete so na ke kuna na ko beta mwana mobali wana pa beta ka do meme ça ke pasi meme ayoko bimisa lobi ayoka kapasi de boba beta ka Belleville bobo yoki bobo manoka oyoki pa ke kuna boye na ebisi o oyoki déjà na meme lobi meme azokanela o papa bobo manoka meme azokanela babi meme famille bota azokanela bobo manoka lobi yo obetela nga mwana pona nini obetela nga Belleville pona nini tellement mema linga Belleville na façon moko zo ilete azomona kaka bazo beta Belleville azokima mema sepelite bandeko bota niveau oyebi na sekinga moko bota niveau meme azoyeba déjà que o bazo torturer mwana nanga eza nango film eza nango théâtre mais meme ezosala pasi mema lingi bongo te babi mema linga bongo te azota film wana meme tanga tala film mema sosoli bo ba lingi ata muketa zo bete pona nini mema silika ki bandeko yango tanga moni Belleville azolo ba wapi muto abete ke bandeko na ebisi bino non famille bota boza splendide famille bota boza fin bola qui c'est vraiment maman Belleville qui boza fin et pourtant annonce ya maman Belleville à voyage en tout cas elle a qui vraiment annoncé annonce ne o qui et ni mais sorti ne o qui annoncé et a qui vraiment en cachette mais batu bayambi bandiko nanga alors ce qui est qui vraiment eloko moko to préparer qui tout annoncer qui yango ingo za ndenge nini j'espère que batu balinga ba se préparer vraiment à conséquence batu balinga ba se préparer à conséquence donc Poutine vraiment à la qui fait apport na cinéma congolais à la qui fait vraiment musala ou azali ko sala niveau batu bazoko porter au cœur niveau batu balingi musala na to pe balingi ye moko na musala na ye moko en tout cas vraiment et ça la bien biso bata famille bota et ça ceux qui toko makasi nga vraiment naza ko sepela depuis Belleville qui na mona vraiment que oui
en tout cas batu balingi ye o sentir vraiment que batu balingi ye aza kuna tamukie apa na tamukie na Europe soki leki bato bazaka na batin belé bandeko nanga en tout cas mais tozomona ya grave aza toujours na bato ba maman toujours bazo benga aza toujours na bato lo bali kutu kotikila ta tante azala ye moko rien azo ke de porte à porte bandeko ngai ozomona ki aza vraiment aimé na famille Libota. En tout cas bravo à vous famille Libota au boza na Belgique bravo na mémé na biso o tomoni mémé na biso Alexis Bolingo o apportaka et pas belle vie maman na biso pena mémé na biso alingaka bana na mingi bomoni ndenga lobi na mama Karine pala ayebi musala moko na moko ya mutu. Mais la vraiment ayebi. Alors Poutine a faim. Poutine vraiment ça musala na en tout cas nzambe pambola la biso Poutine pambola lisusu koleka oyo azomona lelo nzambe ezala kaka yango ta akende lisusu likolo to pousser vraiment likolo amata amata penza to moni rencontre na bango ezaki soma bandeko nanga rencontre ya bobo mona ki vidéo mona check na encore mukuse tango bobo belvi ba baseli présentation bomona ki ngo be ba check on la pas beauté image assez qui nyonso bomona ki nde ba seki présentation ba sisi kuna na podium et puis ndenge belvi ba ko kita ton sko ba kende ko bomona ki niveau ba la ki ne sengo na bobo donc au mona pena retrouvaille sko retrouvaille na e manquer biso na scène retrouver ils ont manqué biso famille Libota nga pene manqué nga na ta bobo ne ba joie ne ba kenda na couple na bango na Belgique ça tellement kitoko makasi en tout cas ça la vraiment les meilleurs na bango ba misaka ba qualité na bango o baza na ngo ba mibale ba joie ka pene le ko ba couple moko ya solo bandeko nga. En tout cas, meilleur couple penza o ezaka bobo na Belgique non couple na et pata ba te beleton mémé kutazo reconnaître en bandeko mémé na bisa zo reconnaître couple wana mémé ba beta ke bongo polani mémé abi wapi mobalo abeta ka beta ko ngaso na kekuna ce qui na yende ton na ko ya donc mémé za na kanda ya bobo manoka mais bobo manoka za kuna mémé bobo manoka ko meka no ko kepa mémé te parce que mémé famille Libota zo kanela abi obeta ka beta ka ya Poutine obeta ka ya mwana Belvi kanzila patron donc alingi na écoute makambo wana te ada lingi makambo wana to betela ke mwana eza ko yinda bandiko nanga en tout cas famille Libota eza fin bandeko famille Libota a fait vraiment na plaisir ko zana kata famille Libota na ka kelengi na ka sentiment na ka joie moko boye ya ko zana famille Libota sala nga vraiment kitoko makasi bandeko nanga bandeko to lobela mo muke pona film na biso lelo vraiment écoute qui mais écoute kaka première partie je crois que eza erreur parce que film là c'est ça la qui nyons bobika Poutine azakana ba réserve à film j'espère que peut-être eza erreur ba bossen ba kanti ba tie deuxième partie OK ba tie première on moni Poutine yemo soka zali makamba boyo mona Poutine alinka azonga noki po sans yemoko. En tout cas, ils ont la moi passi. Ça y est, mon copain, ils ont la moi passi. La maman m'a makambo musu sur le monde. Pourtant, sous Sylvia, ils appellent la makambo bela comme ça. Mettons, bah deux personnes, trois, et ça la moi bien. Au monde qui est là, bah bosse ni coacher la biso deuxième partie, bah c'est la première partie. En tout cas, famille Bota tous s'inquiéter. Ils ont qu'à oublier deuxième partie. Ils ont là qui n'habite sur le cabas donc c'est l'option R moko ou bien personne qui baoul. Cabas chango lobby. Là, je ne sais pas. Mais total quand même film au total qui lobby les petits so bato belé ba remarquer qui en don bino bato la première partie te boye ba ki wona la deuxième partie te za kaka première partie et là qui a juste kaka pour na éclaircir bino pour na filmer mais bon moni film na so ngezo leka bon moni gesho nenga za wana dans mutabe compréhension ba hors sujet ndazo beta na kati église et kosuka boni bomoni vini nenga zo proposer Maria et kosuka boni la famille ma kambeza na kati film o to la ndango vraiment na boke binyo c'est plus film o
eza makambo église eza film moko ya spirituel donc tout la ndango vraiment na bokebi bande kolanga to kozwa ba leçon ka nde to mesana babi la déception n'est pas belle vie ndenge ka to mesana bande ko to kozwa leçon na biso ndenge to te kozwa leçon na biso na master boyebi ka ne to salaka en tout cas to kosala lisusu analyse comme d'habitude ndenge to mesana ya kosala analyse na biso ya film na biso pour que tu ba ko comprendre film bien parce que analyse wana et ça biso na biso sunga bino ba oh non boko taka na ba analyse tout ça la raté ya film na suka bokota boko sepela boko za jamais déci nyoso to saka pona Poutine balobi la patrona vanda na ngwenzelo mama ba bon séjour kino kozonga nzambe abatela nzambe apambola vraiment ozala bien ozonga kitoko voilà la famille wana na kika pona ko pesa bino vraiment information na seka kikoko ninga lobaki on abaki na ya to partager ngana bande ko na ya famille bota en tout cas famille bota moi ba audio na check soke c'est pesa ki bino te bolimbisanga na ko changer na zaka ya bino bo tenir vraiment regarder na lela bino ya trop quant à moi je vous laisse na tiki bino penza et on se retrouve à la prochaine vidéo non à la prochaine vidéo te tozana ngana bino to beta moi lisola film non mokie parce que na beti lisola film bien te balobi film na biso wana ezokende vraiment bien film na biso titre nango non na bien titre na biso eza discrédit voilà discrédit wana eza na makambe belenga na komi komona déjà discrédit wana mo wana soko yango to bimisa discrétion hein si je me trompe pas hein? Et discrétion vraiment dans la kati donc eloko ba ngaba test il faut que la discrétion alors filmana elo ba makambe belé discrétion na monyo déjà à partir à Vini na Maria nde bazoloba nde Vini alingi likambwana ezala ya ko bombama Maria déjà azo telemelango dès le début bandi kolanga to na film na da boke binyoso ezaka première partie eloko na sepela na ba film ma belle vie ngwana ezaka ba film moko betango bandi kotala ngona première partie déjà ozo na idée et dans ba film même sous première partie dans ba tebe balanda ba première partie est-ce que boyebi alors ta première partie au monango ezaka na sens ti mais belle vue ba film est déjà na première partie au monana da sens sa film yango et là ça déjà que film oyo sens nango ezokende bedo et puis ça rabatu posa ya kota la deuxième partie lelo ba tebe na commentaire misu balobaki non ngala lingaki na la deuxième partie na vaki na soif la deuxième partie pourquoi bazon c'est la première partie au mona pour dire que tant hôtel première partie ils ont poussé yo au la deuxième partie ils ont poussé au deuxième partie ce côté là au la troisième partie ndé bongo Poutine à marchaka na musala na yango moni ba film belle vue vraiment ils a ba film moko éducatif ils a ba film moko qui toko vraiment il faut biso to tia mutu na biso to tia vraiment ma yele na biso wana tant au la film to za la concentrer bande kolanga il faut to za la concentrer quand ndé to ba ko moni film à master to ko ki ko benda leçon te à partir à place wana o ezaki place ya Léa na ya nani o ya Aziza na nani ona Marina to ko ki ko zo leçon or leçon clé vanda ki wana parce que to beta ki on karabi to zaki vraiment to kote ki na makambo mususu or place film vanda ki ndeki na maloba wana yango na sengi na biso bandi kolanga to la vraiment la bokie binyo so film oyo to la étape par étape to sotete pour que tant que ça analyse comme la tombe comme qui na film oyo master film master vraiment tout ça qui analyse là qui to que ça qui vraiment bien alors film OP discrédit oyo bandi kolanga to za vraiment attentif pour la film oyo to la ndango na bokie binyo so ngala bino to landa épisode de c'était partie par partie et ok quand j'entends mai nda oyo kaka ndenge zo ba la télévision au comprendre aux analyser pour que tant la souka film que si tant que ça analyse tous à ba argument solide tous à peine ba to comprendre le film la biso ba analyse tout ça la ka eza devoir to pesa bino et devoir to pesa la famille bota pour que tu comprennes la film, tu comprennes la histoire pour que biso peut-être ba leçon la carte histoire voilà et puis biso à la longue tu peux ba vie quotidienne autre va ko vivre ba ndikola ya wana ka mutie pe ndenga na bakisa pour la vie dans la carte na ba c'est mo mutie voilà pour la film c'est que c'est film mais c'est que les plateaux consomment le massivement et que ça la petite idée surtout ndenga za libanda et que ça les déjà acte on ndenga l'équipe le pour répéter première partie et vraiment j'espère que ça les dit talent tout à tout
Et qu'on ça bien voilà la famille Libota. Il y a un qui prend le bala biso pour qu'on la biso pena à c'est tellement makasi. Et il y a un qui peut te mettre moi le film la télé voilà. Vraiment la ligne bino mingi on a s'abonner abonne-toi pour cliquer la cloche de notification pour partager. Bye.